voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, ils ont la émission de la presse. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Les News Stars. Ça fait débat, ça fait polémique. Sortie médiatique, il y a un mois ci Kousté Poulet, Nolita Bouna niveau Angola. Concernant l'artiste musicien Koffi Olomide, où nous avons vu Nolita mois Néni n'a dépassé qui ligne rouge, Néni n'a loba qui a couru au loba, vraiment. Bandeko Mususu et c'est ici Bango, Bandeko Mususu et c'est ici Bango Makasité. Mais lors de l'interview, il y a un mois qui a mentionné qui musicien a moko oyo alobi musicien a moko oyo Koffi Olomide azungai et lelo toye ko découvrir musicien ozaki nani, c'est pourquoi toito solane, pourquoi parce que yepe musicien alobi azana makambo ya koloba ya Kousté Poulet par rapport nyonso ya zoloba un rapport on a eu toi rapport na Koffi Olomide mais yé bazana moi histoire mo bazana pour ça loba on peut mukili il fait yokaye par rapport à Onyo Kousté Poulet lobby Hervé l'artiste musicien de évoluant du groupe de Koffi Olomide. Bonjour. Bonjour, Vincent, bonjour. Dans ce pelo ya mon émission na biso, je pense que c'est pour une première na tala ora nenge oyemba bien nengo binara bien depuis au côté Angola tu es à la Kinshasa. Nous signalons que Ozaki Angola et le mimi à la Kinshasa pour le moment ils a musique. Mais sinon boni basango ya quartier latin et Koffi Olomide. Ouais, biso toza toujours na boulot. Ezara ke makambuto bimisaki ezamwa makasi donc bitumba pene ezamwa belé. Ba complot pene ezamwa belé. Mais etambola bien vraiment nzemo na biso pas même un mois non, pas même un mois, pas même 2 ou 3 semaines. Toza déjà na 1 million de vues. Donc femmes est déjà disponible. Tout on appelle le 25 dans le Parc de Prince, dans Kassavo Bouana. Vraiment, biso tout on a pembe le 25, tokutana wana ba Kofifina ba Kofiette pour la sortie officielle de l'album na biso légende. Il y a grand Mopao les Tribolo King. Donc ici les Tribolo Tribolo King c'est le W King était comme Tribolo King selon quoi donc pour na ebi bena ba Valérie ya Peruana. Pour biso nga vani mingi libanda kini pena na tika mo pena mo kala na vani mingi libanda na ebi ba peyo nga na vanda valeur ba pesaka son excellence monsieur l'ambassadeur. Qui est Koffi Olomide na Angola, qui est Koffi Olomide yosko yebisa biso lelo, qui est Koffi Olomide na Angola, qui est Koffi Olomide na Namibie, Afrique du Sud, Koffi Olomide azanani. Bon, premièrement nga loba ba ndeza ana kini faut loba mo lokuta ebele pour oluka mo kombo oluka mo succès faut kosa nana. Bon, régime wana biso libanda to ana ngoti. Ngana koli pena nde libanda. Biso libanda to ana ngoti, biso to biga vérité. Donc nyonso ngana loba eza vérité. Donc na éviter que non a profiter ne lo mo boito mutu mo pesa ngambongo mo boy po na salir mutu mo boy non je connais pas ça. Donc na loba vérité. Biso to en Angola par exemple, so i kofiaye ba tout ba en Angola ba yebi. Différence ni ezala entre ba leader o ba Angola na Koffi Olomide sokai. To vanda bope to yebi na biso te ba publicité na biso ya ba congolais to moni pe Koffi mais to surtout ki ga boye Koffi Olomide ye l'invitation présidentielle le président ya mboka na biso be ngarai place Koffi vanda au mona ba garde présidentielle donc pour comme place Koffi za rantsaka te donc azapena azamwa jar azapena légende donc respect ba pesa ke libanda. Ce bisomo ba congolais pe toyeba ki to reconnaître ngo ingesa la pena bien quoi. Dans ana Congo na valeur yo ebele libana na Congo ba respecter te ana Congo na moni vraiment ba oyi ba valeur ya Vera Mbote. Ba oyi ba valeur ya Tribolo King te. Po ce ba valeur ne na ndima ete ke mutumo ba roza pe n'importe qui a roza pe mutumo a utiliser non le bela ve wana mabe. To ya na dossier wana to beta masolo ya tourner na ya azosa na États-Unis oyo ils ont couronné na succès. Tout le monde partout Koffi Olomide azoleka ba plein partout à beti tout le monde a ba image tout le monde a combien public il y a Koffi Olomide pour nous ils a dit nani comment na ngwema wana bandeko ba roya ebele kotala musique ya Koffi Olomide. Bon
vers la légende. À ça là déjà trop. Donc, il y a des gens qui ont Amérique, tout le monde en Afrique, Botswana, Namibie, aux hommes un peuple, Lingala, Teme, Bazoye, Banze, Momo, Bimana, 90 et quelques. Donc, ça venu le mot, Bissomo, Congolais, photopé, on fait valeur. Donc, il y a plein de stade à Botswana, stade à Namibie, tout le monde a stade. Aux États-Unis, à New York, partout au Kenya, donc il plein les salama. Pour y aller, déjà bon, à ça là déjà trop. Donc lelo, ils ont que ba fruit aye o marambuya sala, yango ne sigo azo buka siko ba fruit nango. Donc yango moni ba tubalela ki il fallait pas atika koyemba. Yango moni lelo, on mona ba texte à Koffi Olomide, to bisonyo so to témoin, ba texte à Koffi Olomide zara toujours différent na o bisoto yo kara ya bato misusu. Donc, merci. Hervé, to solo la masolo na osikoyo comment intégrer quartier latin? Toujours en tout cas on a eu avant to beta ba dossier mususu yo intégrer quartier latin nini parce que là on a entendu Christ pour la zo réclamer musicien na ba recherche de ceux que musicien a zo réclamer yo Koffi Olomide zo ezayo. Alors tu to d'abord comment yo intégrer quartier latin avant to beta ce comme solo yo na Christ pour les. Ouais. Na jour monsieur l'ambassadeur Koffi Olomide, Tribolo King, jour à mon engaï, tous à qui un hôtel, na venanga Paolo Tidilou que je salue, venanga Serge Tataki Bogolo, na zoki m'appelle ya venanga wana ndenge nini yo il faut yana nous boyer. Oyana boyer kuna bano évoluer wapi, bano bitana kuna ngai vraiment bana Luanda bayebi, ba venanga Paolo bayebi, venanga Pablo Kini ayebi, na zaki na orchestre nanga. Leader. On a un leader et orchestre nanga. Comment orchestre nani? Mon Pepa Sika. Pepa Sika. J'évolue. On a un musicien, musicien nanga, on a une image, on a une vidéo ezali. OK. Ils appellent orchestre nanga. Bon. Grande surprise là les gars, net nangola ba artiste ba misana ko yana ba oningi zala. Na monagi masa nanga Migeniema journaliste oyo Silisa pena complexe na mamba poto journaliste oyo Nangola, le seul journaliste a évolué bien. Au Tilelo, tout à l'heure, vraiment, Migenier m'a acheté sali. Migenier m'a montré qu'il y a une cuisse de poulet Nangola. Migenier m'a. C'est là. Donc, cuisse de poulet, n'est pas le mois qui chasse ça. Si tout le monde a cuisse de poulet qui est Angola, nous avons même cuisse de poulet Nangola. Migenier. A même il y a un contexte ni. A même il y a pour ça en fait. C'était 2017 comme ça. A même il y a bon, Migé, avant d'aller préparer moi, maison moi, il y a production, il y a. Premier artiste à Mema Gilboso, il a dit cuisse de poulet. Azalé qui, si je ne me trompe pas, Azalé qui a camarade de Migeniema, paix à son âme, à Koufa, Junior Kapalai. Junior Kapalai, à Koufa, Azalé camarade de Migé. Miga Kendagi Kini, Agenai Gobeta Tourna, Kini Nengezelara. Bon, petite sœur, Basola ina Migende, Basola ina habité, mais on a Ebiga qui est en Angola. Moutaya qui n'a comme manager, comme producteur, n'est qui Migenier. Donc Miga n'a produit en Angola. Qui n'a produit en Angola. On a eu aux obéta dans l'orchestre. Yo nous allons orchestre. Orchestre nanga, na répétera siège nanga dagi chez maman Monique, nganda maman Monique na Luanda. OK. Donc siège nanga zalaki wana. Nde Mige ayaki na cuisse de poulet na siège nanga kutaki orchestre nanga ezobeta. Batu nanga bavandi, bazotala nga ndenge zalaki ba participer ex danseuse il y a groupe quartier latin. Dès temps ayaki na ye a intégré qui groupe nanga. Donc à comment il danseuse dans l'orchestre. À comment il danseuse dans l'orchestre nanga. Cuisse de poulet danseuse nanga. Cuisse de poulet danseuse nanga. Batu baye bien. Ezake na we pas pour na constater pour na. Mais ya lobi kuna yo zaki ni musicien na. Bon batangola na si pour ne ba sala be mission na mona jeune tonton na ba sala ni mission na azana ngola te. Ayebi na EPT na Angola. Kala mingi te bozo ba image batangola mo ba répondre pour ba orchestre na orchestre kala. Na accompagner ba musicien tellement ébélé o ba utakini. Na otanga pe ba kombote mais ba grand artiste. Premier no vinanga ba vinanga belé donc otanga ko kombote na nga orchestre na et accompagner bango. Sikoyo yeta ngayaki, kwista ngayaki, mige mutayaki nae a intégré qui groupe là. Natalaki ah mais il a déjà na moi combo na kini bon nenga ye awa ba bimisa déjà na nenga kini nenga ye awa ozara na ba danse te na bandi ko sala tout na la kisi chant
na l'accès koyemba ndenge zala. Moi parenthèse muke parce qu'il y a lobby que ba leader toi les kaka bimana bango. Yo pe abimaki na. Bon, nga pena nde naza boye nazaki leader na ye. Nde ya lobaki ba leader nyonso oya le kaka. Bango mo nde ba danseuse balinga ba leader wana. Donc neti yepe abana ko linganga. Kuiste pour l'andro linganga. Nde abana ko linganga. Et puis eza iloko kutu ya obeta te po batangola ba otalanga ba biki na lo ba nde vérité. Donc comment moi c'est mobile. Iloko nde esimba ite po ngande na linga ite. Ngande ka nde na linga ite to koma moi c'est mobile. Pourquoi linga ite? Pour na yezala pena donc to koma pena moi c'est mobile orchestre koma ngana e nde zala kaka donc ngasko na linga ite po par rapport moni tous les musiciens mais tout na ba famille mo boy différent ngana roza na ba comportement na ngamo boy na bi ko respecter mukolo na bi ko soigner ba langage na nga devant batu na bi moni na ko loba et blesser batu te parce que tant ozana mutu mo boy a proposer que yo na e bozala otala ye ninga zo vivre otala comportement na ye otala ninga zo linga n'importe qui otala via zo sala vraiment Vini na zo sala. Bon vieux ça il y a musique moi musique inde ça wana musique ezateka ke posa musicien faut voyou il faut finir rabatu il faut se comporter mabe vina ya bano sala bana ngola ba yebi donc ngapena na ye a kaka na contredire lemsu makambu o ezaya lokuta ngana contredire na répéter pendant le baso ba vina ye ceux qui pendenge ni rien mais ce que ozaki na place obi ke bolingana ayiki kolinga yo et yo boya ki on a tuni yo question boya ki pona nini bon ndenga tamona na ba leader o nde alobi abana yemo babima na bango ngape donc passer na ye ça que éviter na éviter ki na ngai OK na éviter ki ne pas ça la mission ne pas lo babongo ne peut batu musu bo éviter soka zo yebate donc nga na éviter ki po na notre jeune dans sa carrière na olobi nenga zo sa be mission na batu musu bo éviter batu musu bo éviter ego ba obanga e ma bazo ba obanga bongo ya zo aoye baneti bien on a ça la campagne mabe contre yemo a ça la campagne mabe contre yemoko ozomona ntiki PR mo izala bien soit au rata éducation na ba palais ata na ntiki soit au rata ki mais to zonga ta na libanda na bato to kutana na ba via mikolo to zo rata éducation tango na lobage po ba vie ba imba kalati balabala est-ce que tu yeba bato balika na balabala wana to yeba te mais mo soki balabala okomi ko lobage non François Leka na balabala nani kuta Leka kya na balabala nani c'est que balabala na is érosion c'est que érosion donc mutamu tuka ya Lex mo alika na balabala ni sati siko oboyi bolingo yo na Kuiste Poulet bo évoluer ki neni parce que mi gagner mantaya ki na ye comme un producteur a pas peu sur mo yemana a mo bina na orchestre na yo la ki si chant olingo boyi bo évoluer ki neni na après alors bon to bando évoluer na bandai ko yepé apprendre mambo belé chenga ezaki plus mieux failler na lobango mais alobi ngo ta loba makambo susu na yeka ko démentir ngana musicien Kuiste Poulet te to bandai ko évoluer na bandai ko l'accès ko yemba na ba vidéo ba concert to beta premier concert na to beta na maman Monique ndenga yemba premier concert batu ba yebi batu bazalaki mais ndenge lelo soka je micro yemba batu ba comprendre que a bénéficier quelque chose et pas mutu donc mais ye parité ba bi ba kanda na eza pe par rapport na yo il y a toujours tout na tant la tout le monde bolingo na pour na ko na yeba et quand elle insiste plutôt que yo tout ça na tout ni suko kanda na nyonso eza dit na nini yo to yebi que avant moi je me souviens Kuiste Poulet fait partie des danseuses au Kala bazara au défendre Kofi Olomide ba lo même que ba danseuse ne ba yaka oluka biso ba danseuse de oluka ba leader ngani baza ba innocent mais qu'est-ce qui fait que babi yo nem to pelisi moto yo que Kuiste Poulet aya changer langage comme ko keninga kena ngwana nga vraiment mais ça n'andimi non tepo so eza pona nga c'est qu'il fallait toucher nga en plus batupé moi temps ba chroniqueur ba sala ba mission faut boye ba ke zaka ba zo baté balanda ba mission wana ya pe na ba intellectuel balanda ya pe na ba papa ou baza ba responsable balanda tant yo o leka o démentir que non ezanga té ezé mission musana nga na sala mais so eza pona o bebisa musala ya mutu to bebisa réputation ya mutu té mais faut landela maloba moko o eza lokuta yo poko lo baté
oh mais ndeni yo baloli maloba oloba il maloba mususu comme suna maloba musu ndeni so botai na même émission alobi que place à l'écart na ba 3 leaders wana bango to babima na ye non siko comment suna suka émission oh musicien nga pexi musicien nga solo na nga ya bima na nga te nga na bima na été mais comment yo lobi obima na 3 leaders après comment sou yo bima na VT sous-mo na oloba déjà 2 makambo c'est que bazo pousser na eloko moko boy c'est que ça influencer na bato moko ba otinda siko c'est l'homme information yo zui pourquoi les canaux na télévision pour le makambo sur na lobi qu'est-ce qui s'est passé information on a zui au moni vie na ngolé za passer ba kanisa te ba nyonso ba za mbongo na ngola au moins ba jeune fait belé avant zo la fa linga jo moko boy jo na pa meme lemsu fa lo kuto lo ba ku jo na pa saloma ma ba ya mabe uto eleki kuna makambo beta po ba vie o ba petit ba sala na bangola na yebiso ndeko na eleki mabe na oyo obeta o nga na yeba vie bango basala ba vie pena mabe eleki o wana ya obeta mais abeti ngo te zela na ba vie o ya admina na ngola eleki ma vie o eleki makambo abimisi na abimisi na munoko eleki so nga ye so ezaki pona kolukaka ate ko bebisa image ya mutu kolukaka ate biso na ngona to bango ko sujar ya lokwa ko bebisa image ya mutu zaka bosama complot moko boye nga na comprendre que ça complot pour alo ba makambo mibale deuxième émission lobi ke na kenda pa wera salanga asenga makambo wana te poni ka afa kabelo mo fala lo me wera senga makambo wana te président na kama pa senga makambo wana te ka yo moko mutu OK lo basusu na tamola na 3 orchestres ba leader wana ba mabe bango tu ba bimalanga mais olo basuko biso to ba zo bate to rondi mateka lika mo boy na bité ba mélomane ba cher internet to batala biso fo bango mo basala pe botali no bosali no analyse ah oza ba ventir tonne boke boyokani bokutana na place à ile na mai bozo sa ba sembla lokola ya yaki na ndengene bokutani wana mais to ba zo bate donc ça complot nga migeni matanga ye na fi wana migeni ayaki na fi wana tanga ye na ngola migeni ayaki na ye basala ba mission presque belé siko tant oyo ye a dévoiler secret wana comme batbalo ba kiza secret pona dévoiler ki monter na mige muta afutela ga transport ayaki neti na ngola atikala ko finga vera mbote pa mige mais siko ka poani n'est pas ndeko wana noli nde abandolo ba makambo wana eza pasi nde sala ba petit sœur na biso noli azo moi 100 moi 200 nde ni tumba na boy to sala boy to sala pour la yo noli mtapesa ki mbo pona ngate ngaza na ngola toute l'information ba benga nga ba websanga noli apesa petite sœur là combien ba mo salité là na soni na pasi apesa ki 200 dollars na batu bazana na bango no sonde bazawana nga na ngola wana mabele na nga na yebi information tout en plus il y a vrai ba masala nga o ba yebi nga na ngola ba kina tout na petit c'est oh mais yo neni mambo sala no monte go bebi c'est la leader na biso makambu na ekuna yo le ba leader za ki mi na bobo ba FC bango véritable non nga bo kipete pa bo limbisa nga za ka na na posa mala mo bo ba pesi nga ma muke mo bo na lo ba ba betizo ce bon dimage ba pesi muke ba lo ba betizo lo ba deux ba makambu alo ba deux makambu différents na bimana bango 3 te mo wana bimana ete intérêt no li ezaki nini pour apesa ye a pesa $200 pa lo makambu intérêt no li ezani nga pena na yebi intérêt teni ya oluka na yebi no nga tala no makambo nyonso eleka na Congo awa nga tala na ngango te nga na pena na koli pena libanda na linga virambo na tala ndenga ya libanda na bamboka biso to vanda na tala nde ba respecter na tali musique abetaka yango nga na yeko bakisa suma ele na quartier latin donc na yebi ko leka na TVT pona lo ba polémique na yebi ko don na yebi mamona te on a lo beza vrai ex danseuse na nga ya mo pepa sika cuisse de poulet ex danseuse na nga nde bango ba danseuse ba linga ba leader nde pa ba no linga vraiment conseil nga na pesa ye nga mais c'est là on a pas ce conseil mais toki li solo moko yo lobi ke azaki botikala ko lingana te lo ko teninité mais toki ke cuisse de poulet ki tiki chassa ko luka yo bon ba bia autozala kala mingi ta ba information na zu ya que il paraîtrait ayeki na autozana kina wa kala mingi ta ayeki nikima pona yo akutana yo yo lobi ke lo rezaki entre bino mbali bon
Premièrement, on a un artiste. Soit il y a qui awa. Asa salamo be mission na e aluka a se développer aluka bunda vraiment ni to moni ba momi mususu nde ba se débrouiller total ba ngande mama na bango nani rebo chulu nde total ba mission basiko ba Nita ba Tatiana Cruz yekutu autai déjà na combo. Mais boulette, au samo iloko mo boy mukili petala o mukili mona o mais pas na babuzoba. Na ndimite soyi ana kini ayi golandanga ngana yi na quartier latin. So ayi golandanga yepe fa kuma façon à danseuse. So ayi golandanga vrai. Te golando na ramna bino private. Tam juste boy na ramna bino private banini peut-être ya mto et police ba moto. Yepe na abando linganga. Abando linganga ngana boya. Na boya parce que et tika la muke na bimisa makambo yo po patron nanga et ça nga passi na respect au biso to pesarae mutumo leka abandolo ba n'importe quoi pour nae donc itina bimisa makambo o nga na boya makamni ni ona mais nga na jeune garçon yo leka o tambola ndenge ezalaka bon ozolinga ngai tant ozolinga nga wana nga pe na insista ki non te loko yo ozolinga nga to kende to sa tester ngana non jeune âge na ngezana to kende to sa tester ngana yo to yeba état ya santé na biso ozo comprendre ya fait ça siko tango to ke ko sala tester na résultat na makambo e bimai kuna vraiment emo e bien botuna e pena erva boya ra pona nini alors ba pena vérité quoi pour ngana e bi vérité oui c'est poulet mais oui nga lolo ba ka vérité batu na ye Hervé musicien na on ndenge ni batalwanda ba oloba batebele ba yebi ke akoza mwana koza musicien kwiste premièrement na la kise ko yemba na bundine to voyager na ye en plus ça petite moko boye nga to sayene bandule mais to comme place mo bandule bo nga na concentrer to beta bandule ndenge zaka nga pe na bandi pe ndule sentir ke makambu yeso asimika micro mbule bandi oh nego remarquer kazana ba problème mo boye spirituel soki na oka soki pe soki sala so pe ndeni na ba famille soki pe ndengeni nga na ebité na soki na charge wana ya okende ko laver mémoire na soki charge wana ya ko laver tia zo loba ona TV nga na samela na mécanique na zamona ba misilima na ezanga wana la sai mécanique wana kenda ya po ba longole ba biloko zangi wana nzoto biloko na oye mo ka yebi place ya zala tango bi mana TV zo loba nga mona mort nga na boy nga na otala kaka mais siko pona yo za mwana ngola ozu information Soki, nous le soit disant que nous lui appelé ça qui est bon. C'était dans quel but? Pourquoi c'était important dans l'émission là-bas salir Kombo ya Koffi Olomide? Bon, c'est l'information yozu. Et bon, nous là, on lelo. Nous lui déjà ça là capture moi le kuta via bana les ka tout anina danseuse. À ça là d'abord capture moi boy via fina ki boy. Via ça là ki boy. C'est la première fois. Complot na bango na yebi na ngati. Mais ngaka information yé. Ite ke ngana mo na ngola na Luanda. Information yé que petite wana ayebisi bato onga atindelaki ayebisi bato que non bo excusez nga vraiment non saka bongo pour na liaki déjà moi mokie moko boy mon information on ça nga azolo bagé nga na merveille rambo soki pe ndenge nini soki pe ndenge nini oh merveille rambo to sola on est bien nga na problème na merveille rambo ta en plus nga na rankinete merveille rambo to sola on est très bien non ça ma bena merveille rambo c'est merveille rambo lo bara bien pour na président na biso si lelo alors bien pour la président na biso parce que on a un problème na merveille rambo biso ba artiste oyo to ya lelo to za na problème batu balinga ko loba makambo yo ba monate o ba yebite ba oloba biso tuto banda obanga ngane singa na ndo banga ah mamsu na yoka ya vi rambo na musika vi mon bo esprit mabe azaka boy na ndo banga pe mais ton na komi na bando tala oh minga yo si le terrain makambo ba ko se la vie on zo mona ngotene uzomona mama mususu o batu bakotisa batu yango wana te o elekaka ngana na quartier latin na vera mo ngana habité vraiment na lo bango pe na plein caméra na habité orchestre nini o ngai Hervé na on à l'aise le roi ndé na quartier latin
On a le poser la carte, pour ça soutenir ngolo longwa. Changer discours, moi expliquer biso ma kofi. Lobi nanga nzambe mutayebi. Mais non loba o eza vérité non vivre les. Le futur na lobi nzambe mutayebi. Non loba o eza vérité. Mais habiter orchestre nini ba musicien ba un esprit d'équipe le roi quartier latin. Ni nous sommes bénéficiés même na kofolo mbide du point de vue matériel des posants quartier latin. N'habiter yango lem se suit bango n'habiter yango lem se suit bango pour au sala combo petit bon babimisa yo ba fula yo se pendenge nini kuiste poulet mais oye a ozo mata moto na moi benga na e bon grand papa moniga a petit na travail na e azaki pe leader na mboka wuti donc il faut soit car faut motuka nazwa car nazwa palin en plus na image ozomona Virambo donc place ozo vanda kofi mutapesi yo oui Virambo ça bien na image sur votre bataille bien na Facebook Kofi officiel ba mona jour Virambo apesa na car alobi oyo na sali yango boye po esa la plaisir na ba cuisse de poulet na ba nini ozomona mutu mutema mutu tant le bon on a ça plaisir ça va cuisse de poulet plaisir pour ayebi ke azwinga na ngola na click o azwinga na ngola ba cuisse bazalaki ba Paolo Tudilo bazalaki abi pour faire plaisir na batongola ba cuisse de poulet ba Paolo Tudilo siko pour na loba biso vérité tant obino bobano va na ba cuisse kuna na ngola di solo ya kofolo mbina na mnoka cuisse de poulet za gini kama kamba lobi na TV eloko embuyenga yi ya ngwana cuisse askala loba mabe ya Virambo te ya loba rat Virambo vraiment mutu mala api ngana mona Virambo na mona Virambo yé a kabelé là Virambo ya kabelé là mais naïf sabino vérité ba pesi l'art pour aloba n'importe quoi pour bondi ma ke ba pesi l'art aloba makambu a balola makambu alobi boy alobi musubo so biso beto abazo bati na ebité so émission ngo ba sali on a compte que ba chèque ba tu ba na ba bagage te to ba zo bande batala ngo bon wana ndi ba ko comprendre te mais biso pena bato to ebi to sala analyse ya makambo vérité to comprendre que ça ba mentir ça lokuta pozo lo mama mususu ozo balola no mama mususu donc c'est l'information na tout ce que Chris pour la dit c'est faux oui non li muta pesi on lui a payé $200 tala niveau ya passe on lui a payé $200 pour raconter ma bêtise contre patron na biso patron oyo azo sali sa jeunesse patron oyo azo aider ba amitié patron oyo na likunya te patron oyo lelo ba petit amitié a osangana pena bango sali pe featuring Kofi Olomide za grand za géant Kofi Olomide ça ba featuring na ba Davido na ba Diamond ça ba featuring na ba artiste minene mais so na Kongo na mboka na ye asali featuring na ba Fabulous à sa featuring na ba Samarino que je salue ça ba featuring na ba innocent ba Inosbi mais ko faire ça danger pour na mi moni ki danger na wana te mais azo aider bana boya tout ça featuring tout ça la bo fula mapé featuring ka Fabulous ça na Kofi yebi combien de personnes à Tanzanie batala on soit ka elonga Kofi za na yeba ke Afrique non mobimba monde entier fo batala biso na l'étranger tout monde oh Davido succès danger mais Davido wana na sima na ya bimisa sous petit mombo petit nguta o leka na ye mo su na makambo na ba Nigeria na ça bien o seka o présenter ya o petit na bimisi Nicolas o beta poni biso ba congolais a tout ça ngote nga vandi libanda na moni make star a leki na bato nyoso na ndenge ya par exemple Namibie star na bango akolit mais to ba benga yo star ana label na ye azana mwana moko bimisi aleki yesu na succès et puis pas na ye eza sengo po na ye ya mwana ngana bimisi aleki na succès au seka na régime on a biso to wana ngoja yo danger oza succès oza nani mais ozana to mona ngopé lelo même ba joueur na biso même ba joueur à l'étranger mona make non joueur moko boy na mboka na ye na origine na ye asala mo école de foot na ye azwa bana wana kinda na bango na mikili ba beta lelo pe ba ko ma danger ngana lingana nga Kofi Olomide o nyusa mano yoka ya mabepo na ye banana na ya pembe na ye na mona nga ngoti na mona ga lingana nde batu mingi alinga bana mingi alinga ba jeune garçon ba bima lelo mingi o ka nga na yebi pa Kofi Olomide yango
Voilà, merci beaucoup Hervé. Je pense que tu es vraiment clair par rapport à tout ce qui se dit. Parce que comme on a eu, tant que côté nakati musicien, on a ni, tant que découvrir que Zakio c'était important pour Nabiso. Toya, Toyokayo, Toyokape version ayo, mais Nino Batubako retenir na histoire où il s'est passé dans cuisse de poulet par rapport à Nino Batubako retenir les lots au Batalibiso. Bon, Batba retenir gage. Moi, il s'allait pas si pour moi, dans mon temps, on dit ma fille, papa n'a pas le papa n'est faux. Oh, ils ont premier épisode, deuxième épisode, ils ont mis bien l'anti. Ce biso toi ba jeune, toi y a l'élo. Faut te respecter, ma père n'a biso. Pour lobby, Zéla n'a biso pesa bien. Sauf que nous boulons la carrière, nous un jour comme un musicien, un jour ça appelle combo. Ba fan no ba Orlando. Baba fan ya mutu tanga ikombo ya vena biso wera baba fan ya vena biso pe karma pa baba fan ya vena biso Tribolo King. Surtout tant mutu linga Tribolo King yo bimi na tevo fingi na yo ye lo biso za na projet oza pe star oza pe kombo o mo te go sanulo te yo mo mi boma neti ngape na so na mobali moi ça lobi déjà balabala o tangi batu baleka ngaso na mobali na cho sukate. Donc, na boy na lo baba résultat o ebimaki o tozali ngana yo tango bando linganga na bona lo baba résultat na onga na boya kina kini jamais na ozana yo na bona lo baba résultat wana. Donc izala pena respect so eza pona nga nde yo sama mbwana c'est que za musala punda ko fiolo mide alingine vi na ngate alinka musala na nga. Donc, à tout lobby n'importe quoi, à tout lobby nini, qu'on fait le milieu de boyangate. Parce que moi, je travaille dans le quartier latin. Je travaille dans le quartier latin. Je suis payé chez Tribolo King. Donc, on a un salaire, puis un vélo payé, puis un salaire, on a un véhicule, on a parlé. Si on habite Sogi pour sépélité, tout Sogi yo sépélité, il y a un autre salaire, on a pour déstabiliser nos ragas. Vraiment prends garde na misana ko lobati na misana ko lobati yo moko yebi ba vie bosala na ngola eleki kuna ba choupar yo zoloba eleki na ba choupar ba vie o bino bosala na ngola pozo ka laro payer palin na la mission ngana na lupangu na ngola na lupangu na ngola na lupangu na ngola yo ka lupangu désormais ba tout ba nanga place ozola la on n'a pas camarade nanga. Place dans la vanne. Place yé. Oui, c'est pour là. Pas camarade. Ah là, pas camarade. Ah là, pas camarade. Mais il y a bien dans le pango. Ensuite, le pango. Oh, n'abige, on a la vérité. N'abige, y a aucun dé. N'engé pas fondé ma mauvais. N'est pas fondé ma ramsoison c'est là. Mais on a la penza vérité. Batémo baza. Batémo baza. En plus, singa, na otina bat bossa les missions de Nangola. Bato ba ebisiko vie oya mena. Donc, na mingi olobate et ça linga passe natalaki première émission natali tellement na muta olobate na lekisi na ngango deuxième émission na momona sko ke ekomisuko te c'est que na père na nga famo na peke nga pe na fâché vraiment boss na ngai que je salue Tribolo King o excuser nga pe na père pour na senga ki pe permission te na salle émission boy yo po ebi makambo te mais excusez nga po esui ngai donc naza pena fâché makasi na stressé mikolo fort na bémission ndeko na nga na moi ça zo sala donc on a ngai pena na yebise na kebisa e papa o azo sunga jeunesse papa o azala bien na batutu papa o asala ba featuring na ba petit mike tout papa o fungola mutema na ye boye pe bosolo ne malgré ça danger nga na yo sabino monsieur Koffi Olomide ala danger na ba mboka o to uti tous les gens qui ont d'expérience, nous avons moi bobengi. Oyebi nani o rien. Tu connais rien. Rien. Koffi Olomide, oui, mais moi muké. Ah, autant que moi muké mais azemba chamo kwale papa quel niveau de succès, quel niveau légende vivant mon boye na mboka bapaya. Voilà, merci beaucoup mon frère. Je pense que tout est dit na Makamuto Lobby. Bandoko Batali va comprendre. Donc, sinon, moi je dirais seulement respect na ba légende, le respect na ba musicien na biso mboka, respect na ba star na biso, respect na prochain. Sogi Penza,
tolingani biloko mususu na ba niveau to komi lelo to evitarango ezo sa su kitoko te to pesa image ya kitoko ya culture na biso mabeza partout monsieur to kombo tombola mabe na ba nzela ba itando tozo sungana te. Merci mon frère. Ça pardon s'il vous plaît. Nanga ina clôturer ga ilo mo boy. Ba place ex danseuse nanga place ozo vanda, eza place à camarade nanga. Nangola muto tout azakana Hervé. Muto tout azakana nga. Na ba vidéo danseuse nanga nazo sala. Bato na mona o bazakana nga na ba vidéo wana. Boye bagé boza sunanga te. Boye bagé boza benemi nanga o boni nga bo détruire vie nanga. O tout o ayebinga o zaga na fi wana. Mais maintenant on irait il y a des dessous à carte peut-être pour nous le battre. Si on a comprendre on irait kanda kuiste pour les amis mingi yo pour kuiste pour la no le bane maman te on irait yo ka boya quartier la on irait et tout mo ya kuiste pour la. Te kasi on lo banote e boza lem sous jalousie nga na ebiti. Bo so boza pe te nga na boya poto genda e tester na mutu. Na boya na nga poto genda e tester. Kuna rien. Rien à Kenati. Rien à Kenati. Ah. Tu connais testé. Kitoko. Moi ba mbote ga to si sala biso. Moi na pesi ba mbote na nga na vi na nga Pablo Kini. Vi na nga Diele Machara Nzambe. Vi na nga Ipo Boali l'homme de diamant, Papi Matalatala da Costa. Zenfondo Mayalos l'héritier du trône. Mbote vraiment orgasme ozitu. Mbote na Jaël qui Pavita. Bafio balwara lar na bango lelo pe bana danger ana ma campagne na car na e bagnole ça va mbote na ser na ngamo Charlita Mundelai mbote na master na nga Odilon Swana mbote na master na ngai na Mikili Ken DJ Ken na Paris mbote na bana poto tout boyebi kaka bo continuer à liker, bo continuer à savourer la bonne musique, les gens qui sont dans le terrain. Mingi neto beta masola légende. On a encore mon complot mon boye, basali pour basara swindeni. Mais le 25 novembre tu retenu sorti il y a légende. Il y a légende. Va consommer femmes toujours sur YouTube et puis le 25 donc année na prend le parc des Princes, Chikapa, Gambele Chopi, Bling Bling. Bling Bling, donc tout ça on a à partir à partir, bon, on a tout ça déjà 16h, 17h, 18h. Déjà tout ça on a déjà. C'est bon. Merci beaucoup mon frère Hervé. Merci na bandeko nyonso bosu terre au Talabiso. C'était une précision au Hervé Ngara qui sala bandeko parce que comme on a écouté na maramango il y a qui peut sa précision et puis aloba oyo ya yebi biso tozana toujours au milieu du village. Retenons le 25 novembre oyo sorti à légende depuis beaucoup na page Facebook bo s'abonner beaucoup na YouTube ya ko follow mide bo s'abonner boyoka donc c'est pour toi mote mezana katia nzoto na ngai yo ame chéri o régner pour l'éternité pour chérizano nambana eza république et royaume Tigo nyokolo moninga na ndegra lova yo boye papi katembo Badiabolos 0 chant déjà 1 million de vues quoi Badiabolos. Très bien, merci beaucoup. Bye. En hibernation pendant près de 19 ans, le volcan Nyiragongo, l'un des plus dangereux d'Afrique, décide d'entrer en éruption. Très vite, le ciel change d'allure. La soudaine couleur rougeâtre qui semble émaner des nuages annonce le sinistre. Plus de 600 000 personnes évacuées, laissant derrière elles toute une vie, leur habitation et leurs biens. L'Asbel Initiative Plus a été l'une des premières organisations à accourir vers les sinistrés pour une aide. Pour les plus vulnérables de tous, les enfants des 0 à 10 ans et les femmes enceintes, Marie-Olive Lembe Kabila a instruit son équipe à mettre un dispositif de distribution de bouillie, une pâte constituée des nutriments nécessaires à la croissance pour prévenir toute forme de malnutrition.
Maman Olive Lembe Kabila Kabange a identifié 3 catégories de bénéficiaires. Le premier bénéficiaire, ce sont les enfants. Et moi, avec mes équipes à la coordination, nous avons renombré à peu près 600 enfants, en faveur desquels elle a conçu un projet qui s'appelle Bouinzito. Chaque matin, 600 enfants recevront de la bouillie ici. Marie-Olive Lembe Kabila a mis à contribution tout son personnel et son arsenal local pour répondre aux besoins de ces vulnérables dès les premières heures de l'annonce du sinistre. Sous la coordination de Nasson Koubouyandoule, l'équipe a disponibilisé des moyens de transport en faveur des sinistrés pour les différents centres d'accueil. La prise en charge a été assurée avec professionnalisme. C'est finalement le mardi 6 juillet 2021 à la tête d'une forte délégation composée de médecins, journalistes et artistes comédiens que l'épouse de Joseph Kabila Kabange prend l'avion à direction de Goma. Le jeudi 8 juillet 2021, Marie-Olive Lembe Kabila débute ses activités et se met au contact des sinistrés sur le site de l'épée Kayembe où près de 1000 enfants reçoivent au quotidien la bouillie. Elle prend alors les commandes de la cuisine du projet Bouinzito et prépare de ses propres mains aux côtés de ses collaboratrices avant de servir 1800 enfants leur petit déjeuner dans l'ordre. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus a par la même occasion salué le travail abattu jusqu'ici par le gouvernement pour soulager la peine des sinistrés. Kutoa shukrani kwa gouvernement yetu, kwa president wetu, kwa watu wote wenyewe wakongomani na pia wandugu duniani nzima. Le second jour, elle revient pour essuyer les larmes des familles sur ce site où le tableau est très sombre. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus va ensuite procéder à l'opération Nyumba kwa Nyumba, entendez, distribution maison à maison. Elle touche ainsi les vrais sinistrés grâce à son dynamisme et cette synergie avec ses collaborateurs. Au terme de cette activité harassante, après son passage sur les lieux du sinistre pour palper l'ampleur des dégâts causés par la coulée de la lave volcanique, Marie-Olive Lembe Kabila annonce la plus grande surprise. Nilikuwa nilitosha hektare 100. Enyewe watu wenye walipoteza manyumba, wenye walikuwa na makwavo, ni kwavo na biko na dokima. Enyewe inaonesha kama mtu alipoteza. Atapata parcelle pale. Il s'agit du don de 100 hectares de terre offert par le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange, pour la relocalisation des familles qui jusqu'ici étaient installées dans la trajectoire de la lave volcanique. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments.
Na branche cosmétique, tous na dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour un traitement il y a un tampon, un nduta, un ride, un poche et puis un cerne. Tous na dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, ou quoi associé gel douche, pour un traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Tous na dulci cheveux, pour ça il y a un huile, un shampoing, pour un traitement de cheveux abîmés, de cheveux haut et baby, de cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya cheveux blancs. Tout ça na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allaient kis na biso ya bamib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso. Vous allez na kis na biso diazostimile, ou ils allaient ko traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez na kis na biso zingenalis, supo, na comprimé, où ils allaient ko traiter ba différentes formes d'hémorroïdes, internes na externes, ils allaient ko régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kis na biso sensifos, où ils allaient kis il y a malaria, présenté sous forme de sirop na comprimé. Vous allez na kis na biso méamycine crème, où ils allaient ko traiter ba différentes formes de maladies, où il y a ploposo, ba mycose, où ils allaient na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epa ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen, vous allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kis na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez ko bomisa système ya papa, vous allez ko komisa ya mulai pe monene. Vous allez na menga kis na biso ya makila, ou vous allez ko zongisa makila na bato ko bana problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon, ou vous allez tisane na biso, vous allez ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi ko bana problème ya bota. Vous allez payer la diabétine, ou vous allez kis na biso ya diabète, et puis vous allez na anti-poison na biso, ou vous allez neutraliser poison na kati ya makila.